Ok, bonjour. Bonjour. Tout le monde on a parlé de justice et coïncidé pena jour makambo kalev mais donc tu particulièrement yo ko sala nini na mkola lelo. Ayaki confrontation na conservateur ya Gombe azoba osala na ba certificat. Omoni na ye na ba dossier complet na ba livre à droit. Pour na confondre ya Monica boy akimi ya mwana na zo. Mais des autres récupérer le pan oni soit tikali. Merci les amis maka pango 4 merci na récupérer des tikali de na Gombe à côté. Wana bo wela suna nani? Gouverneur Bac Central na IAC. Au moins na mos moko italien. Malinda kwa nini déjà à Pakistan il avait comme un cas c'est le sommet de Maboka pakistanais. Nitakwenda kiangai. Mwezi Kongola ya bengani ngana bima wana mbule zobeta. Na mimi namsa nonani. Na kwa vando kwa ngara. Na siko na kete prison. Na bimi prison siko na gagner. Siko na kendo récupérer. Ah bazo benga bazo kanga bango. Mais siko siki moto a gagné. Babozongi sana badura eza dura eza assassin inverse. Na nga babotoli nga bandako na supporter na bimina. Siko nga na gagné. Na récupérer sur bandako. Mais le pas moi nous a problème là. Ou entrant ou sortant ou est pour le moment ou akinda. Le pango eza na kombo ya Bac Central. Bac Central teki bandako nyonso awa 70 ndako. Kwa kene kwambelire pa nga na bano vanda wana. After le coach écoute nga na place wana. Bac Central ni mkatika. Nga ye mutasombi soki ndokile. Est-ce que soki lelo Bac Central moto aye a bomi on na Bac Central do bokanga bango te po eza Bac Central. Ah, ndenge komi ba yibi 200 millions ou 200 millions de dollars bakanga bango te ndenge tozo. Siko yo na ngoika sange bokomi na union sacrée. Kuna bokoyoka na to bo continuer toujours guerre na bino. Balandinga na union sacrée. Biso nde ba mikolo ezoko wana. Biso tuzana, je suis le premier on azaki na Félix Andewa à IDPS. Allez bozo finga Félix Tshisekedi boso. Mona ite ngai na zo bundana bino. Na bundina bato zo sikoyo. Makambo ekomi elengi. Siko bokomi kolanda Félix na boite boya na boya te ke boko mona Félix po boko sake makambo nda oyo ye pa na Félix yaka pona pour respecter ta des droits pe bo aider ke a gagner na mandat na ye mais soko ye o mona Félix ngana oya o mona Félix pe na ngande na kubenga na yo ha ko ngana za na Félix dès le premier jour Siko bao ba rejoindre bino mikolo kwa ba Steve Mbikai ba komi ba petit sekediste ko le kabino ko loba nini mosala nga na sali soki bango baye ko appuyer nga mais zaka bien bango yo sole nga na zo ko défendre Félix bango azo finga Félix na hein défendre moto na bango soki China Rambo hein bango azaki na China Rambo mais ngai na appuyer siko Bruce Lee oh nani comment na betis ko Bruce Lee na appuyer Bruce Lee allez to avaler bango yo siko yo ko bangisa nga nani ozobanga te ke Félix na ngoika sanji basola munoko mboka bazongisa muneko ya munoko mboka moko na esika wana ebi Félix ya munoko mboka te na ebi Bruce Lee nga na fabriquer na ndenge na ngai mais makila ko kuganga pe kuna makila alors siko olingolo ba ke Félix aza dictateur aza tribaliste wana okanga yo parce que Félix il est là so nga na na Félix soki na gokoli moko na bino abokanga Félix akokoni bokanga il est pour tout le monde, il n'est pas seulement pour Ngwekasa. Mais moi c'est l'engazana. Il est parti Molubat. Azande ko ya félicité. Hein? Qui a pour tout le monde na parti à moi qui sont curiosité. Le bao bazaki na IDPS bazo aviser au bozana ebongo assentiment na union sacrée président de la République a plus dictateur le rôle ancien premier ministre Tibal. Azo aviser Félix Tshisekedi a dictateur tata yo récupérer ba bien na nyonso. Pour essayer de communiquer avec toi. Qui n'a pas là à travailler na Joseph Kabila. Avec excellence te. Azaki toujours hein. Obo satenga za candidat président de la République. OK. Azali kolo al bango. Même so bolinga pour reconnaître. Te meilleur zaki quand même excellence. Te ngai na za NAC candidat président. Soko ba invité ba nini ba ko inviter premier ministre ba on va ko assez candidat pour la différence. On comprend. Donc tout wana bozo se za makambo lokuta. Moto moko oyo akomonela Félix awa azaki ozala la muka ozala nani so yo attaquer Félix ngana bimisi armada na omontende la lembisi eso zo mona super zolo balo hein ba mona Félix o petisa moki ya tout ça mais bino bozo beta ngai mais ya zo beta bino so ngana petisa nani omonte ba panzani biso kanzaki ndenga akanga ki obongo kolongwa union sacrée nana kanga tango okotaki prison to kasaki ki kolongwa union sacrée loin de kanga
na biso yutu Félix kokota makambo wana te po ezaki faux problème batindi fi moko na lopango na ngai bango ekasa njika ko ba créer problème ba créer problème pe sudi pe na problème ngana bimi na salika wizu c'est un faux problème donc yo nango ekasa njipuku na nyao asa bokilote bokilo bazane pour na nyao yenda zoli ka comprendre parce que moni alobi asali droit na zo comprendre droit moni na yena biloko ya droit pour na pesa bango leso à droit bango tout la mousse aza procureur siko akumoka nga sunono jemo kakendeka tala na bi ba livre ngo na sombi kaka wana yesu kona bandola sa procureur la bi je o ba okokate ba ke no zonda kote ngana za na ba ordonnance bango baza na rien siko ata bi mo c'est tout discutons les problèmes qui concernent notre nation to bengana ba adef nalu to bengana ba katakatanga to bongisa économie to bongisa le social mai et pas na ngana sali soyi combien de mois na ville na zaka na maïté voilà les problèmes qui attendent Félix qui nous attendent alors président olobito lobela ma nation na compte ça ma nation na le lot comme ko remarquer état de droit to te makambu ya Caleb ba interpeller le loi yo solo bani zali état de droit toni wana ngana okota ngote Caleb banda azaki na musala ne wana tikela okanga te bafunda ngati pana alobi bazolukela moki apola ndako si le plan makambo bandako moki aza na raison ngai nango kanga ete loko ayepe akanganga te makambo na yepe na ko critiquer ete pe na otala ka ndenge eta mais akanga baninga na quand même mona nalobi ngai moninga nanga zanga ite yo otala ka intérêt na yo bombe de fo bafunda ngai pa Caleb atikela okanga mutakanga eza milanzo mais Caleb jamais Joseph Kabila usama comme tout ça mais bakangi ngaite ye Caleb na ko lobele mabete jamais moi je suis un homme correct les lots constitution a dit que j'ai fêté anniversaire nango et combien des années banda ya dans la 2006 et c'est déjà donc il y a 6 ans déjà le bébé cause à nini en tant qu'un homme d'État vous avez candidat à violer un trop la régime Kabila na côté prison pour la constitution balingi ba réviser article 71 il y a débat contradictoire na s'interposer bato peut perdre ba séqualiser batindi moto moko afinga na télévision na nike baku bakainga bakena ngana prison sikoyo mokonzi mboka sikalobi ye azozongela ka des tours osomona te que ce qui m'avait fait on m'avait fait là vraiment c'était crime on comprend nga bakanganga pona ngombe biro bolinga kolobela ngote moi j'ai été arrêté pour ça na bité tout kaka oh non moi qui suis un candidat Joseph Kabila ko ça non débattre oui mais il y a ça politique on va les hommes armés hein ce que tu connais au sein de la télévision nationale qui était sorti chanter moi j'ai amené un programme hein qui a convaincu tout le monde voilà non côté constitution na to révision mais le lope constitution zo akara violé to ko révision ngo eza violé te to ko révision tozo mona lelo déjà constitution moko ekufi tozo réviser constitution wana mais to ba régime état de droit ko sala bon mais régime état de droit pe comme ko violer constitution mais itenga na za avant-garde ya Félix so na ko bisabino likamde yango wana na ba que tozo na 280 députés to bimisi combien 300 non 280 mais sauf ngoika changer na dernière minute ya ko voter sur comme 280 na bi mais moi no ya utu wapi donc yo na ngoika changer ko la kaka apparemment il fallait ça quand na lobaki tozo na 280 députés to pesa Félix et salamité hein et salamité na la consulter mais bino boni ko amplifier te pour examen ko pour vous avoir mike pana batwa mais batona ba boyimboka batona ba boyimboka président Moké comment la première ministre lelo aye comment gêne à cause de temps que na pesi conseil lo ko la déjà Félix Tshisekedi doit chef de file na biso a nommé ye ngana ko attaquer mais nazo ko talande ba acte ya ko poser au moins parce que lobi na lobaki ngo na RTVC ah boto le suma pango te de ata boto ngalo pango ngana za na ordonnance boto ngalo sur le pango ndini boto ngalo pango ngana so yima pango na 1996 ngo ekasa nzazaki na mbongo kwa ngai te bango nyoso balobaka eza banemi ezo na zaki na mbongo 1977 est bino bobota makina abobota te ngana bando zo mbongo na 1977 na so yima pango wana ba certificat na ngaso tali zali république d'Isaïe oya bango eza république démocratique du Congo mapanga ngo balobaka papa Jean Mbemba bando peso yango ofele ndenge nini ye Jean Mbemba ngana zaki transitaire na ye wana na sina sombi déjà mapango wana apesa ngo ofele ngana za mwana na ngana za mbuza bango bazali bangbaka eso omonte ngbaka moko azaki na ministère finance
j'ai des millions là-bas, on fout à 5 000, 200 000. Mais na partage de postes ces derniers temps bakomi lo bakeno bangala pe bakomi ko réclamer Sénat. Yo za pour que bangala wa Sénat wana. Ngai nde mutu na lobaki lobi président de la République biso bangala toyebi ndenge ni ya ko défendre Congo militairement. Ça la dévolu no pa na bangala tokosisa ba ADF na lu tokosisa ba katakata. Mais armée za na école té président. Mais sikoyo mongala ni na réclamer. Bangala biso Gilwando tozoka biso to gérer mboko yo 32 ans Mobutu atiki maite kurate na Équateur. Ngai siko bachaka nga bakale po bayebi ke soki nazwi na kobongisa Équateur na ba province mususu. Nazaka na kanda ndenge Équateur za molili. Mais baboya rapport yo brutalité. Bongo na Sarkozy asa bunda yebisanga président nino abunda te na mokilo. Yo comme président de la République obete tali ko fite. Siko eza la ronde ni ke non. Omona yo combataki Paul Kagame. Le lozo mona Félix a commis ami intime ya Paul Kagame. Omona ronde ni. Fayu la confirmer en kutu. Wana eza politique. Wana eza politique. Donc Félix a côté Kagame ya côté ko bomayo. Et puis ngana vandi na zota. Tomola ya na stade obetaki était no prometaki biso. Za haute de marque ya Félix. Et puis Dédé na liwa ya vient na biso grand maître ngana ko tia mobulu te. Bon les bato wa ngana na bandi ko ya na nzela bato nde bapeki. Singa soki na kota ka na stade ringa zande. Kagame ngate matemi c'est qui ça? Oh non, c'est lui qui cherche à te taper. Hein? Le lot discours est pas Kagame chandika pour na Félix. C'est-à-dire que tozaki na Fayulu obino bozo kumbisa na nini oyo dynamique de l'opposition. Fayulu était rien devant moi. Bino moment de Fayulu alelo parce que mais le lot avec na gaz quand même. Mbemba na Katumbi va fabriquer. Est-ce que Fayulu azaki na mbongo le kanga? Tolo bana on peut vérité. Ngana sombi ndako na Gombe en 1996. Fayulu azaki na ndako. Yaza na peuple kasi lelo. Bon na za na peuple te. Ngana zole kana nzala yaka na no beta nga soki yo kobika so bo bomona peuple. Mais so na keneke masina partout na makolo na chembe tuka ke pa na tamu na tester. Yo meka otumula nga siko. Et boso yo na Fayulu bobimi ndimbe na bato kolanda to batika Fayulu. Bon, tuna Fayulu parce que bino boningo ko tabe. L'air tozo ke ne ba marche. Kombo ya nani population zotanga. Est-ce ba Fayulu? Bango nyonso eza ba kamera eza banani. Population zotanga kombo ya Mokia. Hein? Toke ko bunda bitumbo to bunda ki na Sainte-Thérèse. L'air kanga na zui micro combien de personnes? 3 morts. Est-ce que moto yeba ki Fayulu? Fayulu aza Fayulu bambemba ba MRC na ba nani aza Fayulu totika aza petit na ngai ngana toza la conflit boluka pe conflit. Président que comme il a souka na ila ba motu na moko est-il vrai guerre aux entre les bono Franck Biongo na Martin Fayulu? Est-il vrai que Martin Fayulu a vraiment disciple à Félix? Wana na ebité na OK on ka pas na. Na point de presse tout ce qui concerne les politiciens ko tianga na conflit na bango. Ce sont des amis avec qui on a œuvré ensemble madame. Nous avons œuvré ensemble. Batoni ba leso ba soigné ngana bango na zalaki na kotema kana na 4 na pekisiba. Na ozani contre Fayulu ni contre France. Zaka pour bango mi balé. Nous cherchons Kagame, Museveni, ADF Nalu pe nani oyo ba katakatanga. Soko tuninga ba question de je serai à l'aise mais soko tunanga makambo. Ngana za politicien. Na bandi makambo depuis 1995 na bundisi Mobutu, na bundisi Laurent Désiré. Ngana zo banda kunati. Laurent Désiré kabe abya no menga ministre na boye. Abisi monje Kongora bengana ewa. Ba bengana ngana ndako nanga. Siko ngana kututika balinga na ba politicien. Biso na ba Fayulu to kimisi Kabila. Ako bomba ne pas ba Kimbali na 2015. Vous monaka ngote na dynamique de l'opposition. Alors ce sont mes amis. Alors papa c'est ce qui Fayulu a commis mokonzi na kobundisa ete nga personne a commis mokonzi na kobundisa ngate. Aussi ça na question oyo. Voilà. Élection en 2023 est commis déjà moins incertaine. Le président Moki est toujours candidat, to okota na Front Patriotique ya Steve Mbika pour l'accompagner. Mboka ko comparer nga na bato ya PPRD. Nga nazaki na papa ya Félix na komi na mwana naza pe ngai moko. Na pesi Félix Tshisekedi immeuble na ville na Gombe na boulevard 30 juin. So côté na kati mon côté na ville à Kinshasa za bon. Parce que olingi papa, olingi pe mwana. Olingi mwasi, il faut linga pe ba parana. Mais soko linga mwasi o chéri, o mona papa na adi c'est quoi ça? Oza mutu mabe. Est-ce que na kosi? Mais l'élection est comme moins incertaine en 2023. Est-ce que yo incertaine pour yo mais tika na makambo désolé.
bino bozalaka ba Thomas bon ceux qui a l'église 7 mois déjà bon on fait zela bon nani oyo na benga bino nani oyo Joseph Kabila a violé constitution a sali combien de mandats donc Félix pas violé a violé Aux autres encouragé Félix à violer. Alors merci beaucoup. Merci président. Chance à la peine à respect dans le